Boye malamu na magazine na biso BNB basango na biso international tozana esengo tango bozo komela biso bozo signaler ke bozo landa biso ebele BNB ya lelo ngamoko Rabi Mavinga nazana présentation ya magazine ya lelo po ya kobanda basango na biso reprise des cours en RDC après levée ya état d'urgence et salamaki mokolo ya lelo bolanda reportage oyo. BNB Mag tosali constat par rapport à la reprise ya bacours au ministre ya EPST Willy Bakonga a lancé que le 10 août 2020 reprise ya bacours na ba classe terminale pour na ko permettre ba élèves bazala na idée ya ba épreuve oyo bakosala na mikolo oyo ezali koya pe ba clôturer année scolaire ya 2020-2021. Bacours ezongi normal malgré eza premier jour ya reprise ya bacours. Kota la ba école ebele ba respecte ba mesure nyonso oyo bakondi ba pesaki na micro ya BNB Mag yoka ndenge ba exprimaki. Ndenge mokonzi apesaki sonzela tozonga classe alors soki makoki kozala a refournir biso so ba effort ba kit ya ba lave-main de chabiso le boko côté biloko na po chaque classe vraiment ezala na yango eloko matozo senga na mokonzi nde yango wana. En tout cas reprise ya bacours oyo esali bien makasi komona ndenge ba élève bazongeli lisusu bacours malgré batieli bango kaka un mois po ba se préparer po na ba épreuve na bango. Peto kosenga na ba parents oyo bana na bango bazali nanu na bandaku batinda bango po bacours déjà ezongi. Phénomène kombi taxi boyebi ba taxi oya kala depuis c'est après ba fula kombi ezala kiti lelo kombi ezo existe kaka na Kinshasa yango tolingi tolanda duplex oyo to pe elema ya Beverly Kitambala. Lelo rédaction na biso toponaki kosalela bino constat na likambo etali taxi bis oyo tobengaka bongo kombi malgré ancienneté nango ti lelo ezoko circuler kaka na banzela to pe na ba makadam ya ville province ya Kinshasa yango esalaki vraiment attention na biso ya kokita sur terrain pona kotuna avis ya petit peuple na likambo wana est-ce que na âge ya kombi ou soit depuis arrivé à kombi na République démocratique du Congo kino lelo ekoki kaka kosala transport pe la plupart ya ba kombi yango ezalaka toujours na mauvais état mozoso remona frein ya kobamba ba état ya malamu te est-ce que ba contrôle technique o esalemaka vraiment na ville province ya Kinshasa ezalaka respecté soki yango ezalaka respecté mituna oyo biso topozaki population bino moko boyoka ndenge ba exprimer kombi eza camion ya kala eza VW biso bana mikie na bota 1966 naza mukolo na kuta VW kombi eza mutuka kala dire nango na mama kombi kosala no mama mindele so batina so mituka batinela biso oya sika oya kala on esali na poto eye awo eza na maladie donc ezoboma bato esa makambo ko zika le camion na dire nango se leke ko sa soute mboka musu to mona camion so zo filmer e ko tambula suna balabala te ya biso na ba camion ba sala maboko na ko pola na bazo monter na maboko nyoso na balabala yango zo cause ba accident ba makapodele na pala kombi na ba pays musu lelo to tamboli ba camion les akali soute ba kombi déjà ba camion mo de s'inspirer déjà ça la accident belé pe état nango eza penda mabe eza pe très sale eza penda eta moka malamu te en tout cas pour la komi ba longola yango batika ba camion musu te ba yasi ba 207 o eza ya propre na ba esprit de vie na ba transco mais ba net komi en tout cas ba longola yango ce que ko sala eza la peine eta moka malamu eza propre pe c'est le ba norme standard international on a besoin de travailler aux yango bien pour la komi pour aider la ngizande bungu Bamboule belé je puis dire même quand on a zalaki moi na muke j'ai vu kombi jusque là ils allaient kaka ponangai ce n'est pas encore le moment et retard à la mesure toujours babis de transport par-ci par-là en tout cas là on peut les déclasser mais pour le moment
selon moi, et ça la raka, mais chaque fois un contrôle technique. Merci beaucoup. Et Zalaki Berveline Kitambala na compte ya BNB Mag. Bandeko oyo basalaka ba Pierre Tombal kuna na lemba échangeur basilika ki mabe pambate bateki lupangu oyo bisika bango basalaka musala na bango. Yo yebi esika kosomba Pierre Tombal na lemba nzoka bateki yango. Bolanda reportage oyo. Na tongo ya lelo ezalaki opesi mbwambwa aboyi na commune ya Lemba, plus précisément na sous-région wana population balamuka na tongo bakutaki esi batiaki batol esi batekaki espace oyo esika batu balukaka mbongo pona kobokola mabota na bango. Bino moko boyebi esika oyo ebanda kala ke basalaka ba Pierre Tombal awa nyonso tu etekamaka awa kaka batu bakundaka bibembe na bango basombaka yango kasi bakamwe makasi soi-disant ke bourgmestre ya commune ya Lemba Jean Saka nde atekaki place oyo population bakamwe na tongo balamuki na kanda ya kosakana te babandi kotumba bapne kovuza batol nyonso oyo bakalaki wana bazalaki très fâché na niveau ya kosakana te Intape ekutana na chef de l'État bandai koleka tuni bango nini balobi mokonzi bourgmestre ateki président Leli amatisi ba grâce ya car akei. En tout cas ba bourgmestre ya ba commune boye ba kesika nini bosengeli koteka esika oyo batu bakolukela mbongo wapi. En tout cas ba mona pelwe na makambu oyo bosalaka ekoma kopesa batu pasi na niveau ya kosakana te ete ayo. Bachangeur de monnaie na Kinshasa bazo afficher lisusu to et d'échange te pambate to ezoye banate. Misusu bazo changer na 20, misusu na 19 na 18. Yango bachangeur bazo afficher lisusu te to landi duplex oyo avec Edith Ezine. Merci na yo pour la relo pesinga mokolo ya lelo biso magazine BNB to sali constant que bachangeur de monnaie ya dollar bazali kokomela lisusu biso to ya dollar te na batable na bango eloko wana epesi palpitation na population yango biso to kiti na terrain pona koyeba réaction ya bachangeur pourquoi baza kokomela biso to ya dollar na batable na bango te to kende ko découvrir to pe to yeba réaction ya bachangeur de monnaie bon to échanger te to eza ndeza la rara $10 20 000 francs $50 100 000 mais celui qui a les sociétés c'est parce que l'institution est fait samaki na likolo c'est-à-dire le gouvernement va faire ça ordre va baki biso ba changer de monnaie to komara société na tableau de ba o bazana ba bureau ba komara to na kati ya ba maison na bango ba oyo keno basala na libanda lokani biso boye chaka ba table na ba tableau to komara to te so ekara client aye o ebisi ekara to na monoko bon to éviter pourquoi bango ba bazaki mokano montant ya to babisa biso ke ministre a ko fixer bon jusqu'à présent na a fixé to ça la kaka to ya libanda o to yo OK dollar ba msuba o changer na 19,90 msuba o changer na 19,70 ba msu 19,80 mibeko l'état comme data ordre na mambu nyonso mais ordre o bâti ezala ordre te neti ordre moko po ekoleka nango mais ba maintenir mambu bazolo ba pi suivi fo ezala c'est tout suivi fo ezala ba secteur nyonso etelema mambongo suivi fo ezala pour ba maintenir to ya dollar na banzi bila moko boyoki réaction ya ba changeur de monnaie ndenge balobi na micro na biso ya BNB Mag mingi ya koloba to pe ya kobakisa ezalité ezalaki ngai Edith Ezine na compte ya BNB Mag. Merci la zone Celio Plateau. Érosion na Kimbantieke danger permanent bandeko bazana mapangu pembeni bakomi kobanga babelelaki mbela na bango toyoka. Population ya quartier Esanga na commune ya Kimbantieke balancer un cri de détresse na ba autorité ya mboka suite ya érosion monene oyo esalema na coin wana il y a de cela 3 ans pe emema banda kwebele. En tout cas ya koloba pona érosion eza ebele parce que toujours se sentir le col abattumoko toza abandonné de la part ya ba responsable
c'est-à-dire l'autorité politico-administrative. Koto ata bourgmestre tout le monde a biso été ayaka na été. Tout ça li démarche belé pona koluka ko sukisa makambo ya érosion oyo depuis banda kine bandeli. Ti sikoyo ata moko te aboutir. Bakonza mboka nde tokosenga mwa nzela mpo bakonza mboka bamekaka kolandela biso na quartier esanga awa bandako ezalaka ebele bandako ekweya tolela kaka koka te mai te érosion yango ezaka monene toyebi te suka nango eza ndenge nini bakonu na bakoti bandako ezokweya mpona érosion tozolela na leta azomona ayoka biso te tomoni te tokosala ndenge nini na quartier oyo quartier ekufa obi ezala mboka esengaka ata de quartier za peuple faza siko peuple azolongwa siko de quartier oyo ezali nzela grande route avenue principale ebandi Sainte-Thérèse au Kotiti hôpital Elikia au bimi quartier en référence hôpital au comité na limite ya Gilles Brasserie. Donc vraiment tout ça na bakonzi ba trouver quand même solution. Mboka iko zala boité, population ba ko vivre boité. Tala ndenge population bazo souffrir. Moto koto ile kakate, moye zate batu bazo souffrir banda ko ezo bukana. Bakonzi ya ville province ya Kinshasa toyebi malamu ke makambo ya kosala ezali ebele kasi botala nanu pe situation ya population ya coin ya Kimbanseke na quartier Esanga po modèle oyo eya kitoko te. Ba mama oyo basalaka mikala ya bitekuteku matembele mujibu nzokande ba kozaka bilanga na bango na ba érosion oyo eza made in of Congo tolanda fabrication ya ba arrosoir oyo. Tozali na commune ya Kimbanseke quartier Malonda esika wapi bazali ko créer ba cantine ba gouttière ba arrosoir pe biloko msusu ya motuya pona service ya population congolaise basomba ka batol na ba entreprise puis baye nango awa considérer lokola usine na bango bakati na forme ya outil oyo balingi basala soit cantine soit arrosoir ba komartele pe koleka na ba machine oyo bozomona pona kobimisa eloko ya motuya na motokinde okozua musala oyo ezali ko permettre bazala indépendant boyeba ete basalaka ba chantier ya minene surtout pona gouttière ya bango erataka te po basalaka musala malamu kasi pasi na bango bazali na bisika ya kobatama mutu atiaka bango ka azate en plus baza na manque ya ba matériel pe soutien po basala musala oyo penza na lolenge esengeli liboso ya caméra ya BNB Mag boyo kabango moko ndenge balobaki andeza ko tosala nyonso tosala cantine tosala arrosoir tosala gouttière ya marque nyonso oyo bato balingaka même au chanika sala wana biso sala ngo et donc ebomaka biso soutien malamu ya na mboko te. Donc, si on a soutenir biso na mambo ebele to aussi ça que moi bano ba kulu no bazo saba désordre na banzela to former bona misala ba sala misala po ko aider bon makasi eloko oyo biso to sala na apo to boyana biso makambo ya ebele ya kotelema yango mo to sala mwa sanga na biso oyo to yokola ba to sala ba misala na biso to zapi na posa bana o ba ko ya awawa po to ekso bon pe misala bon eloko oyo mankaka biso nde mingi po na musala na biso kende liboso en fait eloko mo ezanga biso ba outillage na biso en tout cas nous allons finalement passer et mon on a penati en plus côté sur tozali tozana se makasi moyen penato to bima penda ke ba mona biso ke ba marché tozo ba marché ezate yanga tozo lukata moi soutien moko o akoya ko soutenir biso pour musana biso kende liboso batu ya mitema malamu batu ya mitema kosunga botala esika ya kolona po soki soutien ezali penza awa musala oyo ekokende liboso ekoya munene na kanisi penza ba jeune ebele bakozala encadré peto ya kuluna na banditisme ekokita. Nzokande kitunga yango ba mama baza komema kala na wenze
pour ake kosomba biloko ebele kasi lelo bakoma kokende na sachet tolanda reportage oyo. Kinshasa ya kala ezalaki omoni kitunga ya mama okumisi nzambe soki auti wenze osepeli okomona kitunga etondi okokanisa kutu asali provision ya emwa nzokande biloko kaka ya jour moko kasi lelo kitunga dispari emonanaka lisusu te bamama basalelaka yango lisusu te toyebi te soki mpona nini. Lelo kamera ya BNB ekotaki na wenzi mpona kotala eloko nini bamama na biso bakoma koutilize na place ya kitunga. Bino moko botala ba jeune fille bamama bango nyonso na wenzi kaka sachet nde sachet yango bakoma koutilize mpona kotiela biloko nyonso oyo basombaka pona kolamba na kati ya mabota na bango. Toyoka bango moko ndenge balobaki na kamera ya BNB. Leko ba chasser pa batumi basasu na ba moyen te. Ba moyen batumi ba bazala ngo sute. Pa to kenda na wenzi mutu azala moyen ndenge azoelaka. Na ekomaka ba chasser. Koma bomba biloko motenga pe nazala chasser. Latila biloko. Komaka bongo. Bombe sa moi secret mutaye bate pa kitunga za munene tongo simba bo munene so mona biloko za kati chasser za secret e mona la te kanga miboye kala ba mama babandaki kosalela yo na esengo nyonso kasi lelo okoma na yo échantillon na bandaku suite ya ba moyen oyo ekokaka lisusu te po ba mama ba utiliser yo pe batondisa yo comme d'habitude ndenge babandaka kosalela yango na tango ya kala surtout na Léopoldville. Pour ya kosilisa magazine na biso tolandi page promotionnelle. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas fils de ma scène, à un bisou que tu as. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Tokomi na suka magazine na biso ya lelo soki osepeli na yango pesta merci et pas le cordon les plus gentils plus que Jean Tapiné Baudry Kanda merci mingi et pas Nathan Kifuta oyaza sima bilili pesta merci et pas ya Trésor Ntingi oya Simbison merci mingi et pas Gauthier Kele les garçons frères mwana bato mama mami kuna na montage merci na bande kondenge bo sepeli kolanda magazine na biso BNB mikoloyo toza un système oyo tozo finga te tozo lobate na sukisa atana lisese mobali ya batu aza ya yote luka mobali na yo na silisi